Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez sur EDTV, nous sommes, comme vous le savez, au Presse Club Bruxelles Europe, où nous sommes venus pour écouter l'allocution de l'honorable Lisanga Bonganga. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons vu naître le front du peuple qui est venu évidemment faire ses allocutions face à la presse et face à quelques invités. Et pourquoi pas à vous qui nous regardez de partout. Vous allez regarder la conférence de presse qu'a tenue l'honorable ici, sur place, en français. Mais nous avons profité pour la bonne compréhension de tous ceux qui nous regardent de partout, aux États-Unis, en Angleterre, pourquoi pas en Allemagne, pour la bonne compréhension, lui poser quelques questions dans le Kota et Mboka, na Lingala. Alors, honorable Lisanga Bonganga, bonjour. Bonjour. En tout cas, to sepeli nandenge to monio awa na presse Bruxelles Europe. Tongi to yeba koya na yo awa na kati ya Mboka Bruxelles ba motif ya voyage na yo. Nakanisi oyo mbala mibalo ya misato. Nazoya boyebi ke président oyo toponaka ye Etienne Tshisekedi azana séjour à Bruxelles pour na makambo ya santé et de temps en temps pour na makambo etali politique toyaka kokutana na ye pour na mwa masolo koyeba ndenge ni makambo ezotambola biso tozali liboso tozalaki na Lingomba Front Populaire ezalaki plateforme ya quelque parti mais siko tosangani na Lingomba munene tobengi Front du Peuple oyo tozwi eza la plateforme ngai ya Lumbala ya tel tosangani biso nyonso ba diomi tout tosangani na ba plateforme nde sali ke tobengi yango donc bato nyonso basutenaka Tshisekedi tosangani tobengi yango Front du Peuple yango ye président Tshisekedi abengaki alobaki naya tosala pe rapport ya plateforme oyo tosali ya sika oyo ya bato nyonso tosangani mpona kombo na ye mpe to échanger si na kamamboka na biso ndenge eza kotambola mais lokola na ye ata yo moko mali awe ezali mboka bandeko bazali na okoya ndenge bamosusu bayaka te ozonga lokola bokutu soki na ye il faut ba congolais bayeba ke naza wana mituno ya bango yo komema olobi na lobi soki na lobi mabe mbala sima bakobenga nga babi non président likambo tel olobaki mabe na boya parti na ngai na boya plateforme na boya IDPS bakoloba peuple akoloba mosalo tozwi pona peuple koloba koza moto à Front du Peuple il faut pas kobombana il faut koloba pour peuple pe akoche yo ayebiso ko boete sala boy eza malamu mengi. OK, ça va. Avant que Tokota vraiment na ba sujet oyaki nango awa parce que tu nous as parlé de 4 points toromeka o décortiquer ngo na lokota pour que baimboka o baza kotala biso de partout ba comprendre tozana likambo ya attentat ya Bruxelles au épingla qui en au début aux qui moi 1 minute de silence pour nos santé que nous avons eu au moins plusieurs blessés d'origine congolaise et tozali pe na ba mort mibale moko bakunda ki elelo moko Sabrina ba okunde lobi. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour s'occuper total iboza na kati opposition gouvernement a lekika kalikambo ngo likolo a kipe ango penzate na ndenge sengeli na ndenge ba congolais ba perdre bomo ina bango na attentat nakanisi to salaki minute de silence parce que ezala bandeko congolais o bakufi ezala ba belge ya bandeko ba pays mosusu eza mawa mingi na kaya na yango to denosaki yango mais to koloba boy même pour na ngai na lobaki pe na bandeko mosusu ezala ba combattant ezala bandeko mosusu to solaki na bango okozela kaka o gouvernement ko sala te bino biso moko awa na ndenge biso toye na bino bato bozali on pouvait organiser quelque chose ndenge bosala ka bito sala marche to sala likambo tel beaucoup d'initiatives to perdre bato mibale ba mosu baza ba blessé tant mosu ba uzanga takisi ata ko pa na bino ba kisi ezaka problème te tant mosu ba koza na problème organiser ngo bobi bon bino pe boyaki lokola lo bideo ba kundi mosusu biso to yebite sikoyo ba okunda mosu lobby so bosali organisation eleki lero na ba réseaux sociaux ke lobby likambo tel ezali ba congolais ba koya et mingi ko sala bino bato a changement bato les appels nazo pesa ngo pa na bandeko na biso ba combattant na banani ba zo devant ya makambo aboy on va venir et ko merci moko munene ya ba kufi boy na boy ko za malamu
voilà au moins ba initiative to koza nango. La même chose bobenga biso ke marche ya lito tambola. Même chose eza makambo mawa bobenga biso to sangana eza la messe, eza le loko e ko sala pe moi malamu. OK. Outi kolobango na lokota na lifa lancé makambo na yo avina yo par rapport ya désignation ya Moïse Katumbi comme candidat ya G7 na présidentielle o ezali koya. Mais AWP, vous allez soutenir Mordicus que président Tshisekedi Azali candidat, il y a Bino Balié, il y a UDPS, vu que a exercé na noté 5 ans au Bopesa qui est pour Baïba qui est mandat naïe. Alors, aux hommes on a que Congolais bazar que Nenge Loba qui concerne nga que opposition est comme à 2 vitesses, division Azali commis ça les déjà pour que lobby boza la prêter il y a bunda na élection convenablement. Merci Mingi. G7 nde ba désigner Moïse Katumbi. Ndenge pe tolobaga etikali ke ye moko pe andima. Mais ezali une bonne chose, groupe na désigné. Biso tolobi boy pona Tshisekedi. To vota ki Tshisekedi pour que 5 ans azala mokonzi ya mboka. Pe pona biso tango to vota et toyebi ke ye muto a gagné élection. Toza ko kende la même chose bato ya AMP ba vota ki Kabila pona koloba ke ye président. Biso to vota Tshisekedi boy. Soki ya solo to pesa ki voix na biso. O telemi o kena bino ye président pona ngai. Jusqu'à présent 5 ans ko kina nute. Loko ko kina nute azali na biso, il est vivant. Tokoki koloba lelo te ke non, to komi compte non, to aza bato. Et ko keza na okinde kwa lobia o ba turbulence ko keza na IDP. Oui, parti on se zanga kate. Mais c'est le moment ya ko luka ndenge nini ko sangana. Mais oya yebiso biso to lobi biso bato a front du peuple. Ezali po ndenge to lobaka le peuple d'abord. Oye alobaki, toza ko loba le peuple d'abord candidat Tshisekedi président. Tango tozo loba ye président kezo courir. Kembalo abiga ganyaki masaki mosala malamu te. Tokoliki akendenga ye awa na mikiri oyo isika ba docteur malamu bazali basalise to moni azonga mboka tanga kozonga to bia oyo akoki ya solo ko continuer mosala. Donc pour na biso il continue à être, c'est-à-dire ndenge balobaka na lopoto, ce poste là n'est pas vacant. Po azana no wana, c'est ça le problème. Donc toza contre mototé ninité. Mais on appelle ça G7. Lelo pe dynamique koyoka o e ba vote ba che caméra ou bien ba che ngele photo e ko za ndenge wana. De koyoka biso pe front du peuple trobe zabwe e ko za nango. Ba désignation na me pona biso tolobi ke o ya peuple azali. Candidat G7 à cause de biso tolingi que candidat pour ya kozala azala pe candidat ya peuple pendant oyo que peuple bango so ba kolobake candidat peuple bazanini IDPS ndenge to di kolobawa ba yokani bango nyonso candidat peuple diaspora ndenge to salaka pona Tshisekedi tango to yakiawa ozomona diaspora zo ningisa elingi olobake diaspora alati moto wana c'est ce que nous voulons un candidat pareil oyo bakolata ndenge balataka Tshisekedi yango tozoloba depuis basala pona ye jusqu'à présent na to moniteur moto mosusu ana profil wana te kaka Tshisekedi nde azali o babenga na exclusivité ya kozala na profil ya ke alingama na peuple moto lokola Moïse Katumbi alingami pe na peuple te tolobi boete parce que tolobi seulement que to pesa ki ye 5 ans na ye ezanano ya Tshisekedi. Donc jusqu'à présent ezanano soki tozali nini tokokuta na biso bato tango biso to pesa ki 5 ans bato batie ba candidature lelo bazaki na majorité. Il faut biso bato to pesa ki na front du peuple, c'est-à-dire ba lié ya IDPS na bato diaspora. Tokuta na beto loba to ko renouveler confiance et ou alors to ko désigner moto mosos. C'est ça et pas na biso siko ezande ngwana. Ba yo pe ba ye ba biso G7 to uti kuna to désigner. Mais ata yo moko Marc. Soki to lobika ke non biso beto na candidat. Ezaka soki bato ba uti pa na Kabila ba yene bazaka na candidat. Même le langage, la Vital a créé un candidat qui est candidat, bino tout beau vendre. La même chose, donc, si tu n'as pas Kabila, n'est pas meilleur, dans l'opposition, tu as raté. Non, tu as sangisa, ezalo ya utikuna, ezalo ya biso ya front du peuple, tu es nani, tu as monde n'a pas d'intérêt à peuple, à la poêle. Mais en attendant, il y a Tshisekedi des anano. Donc, moi, vous, il y a qui n'a pas de vote, il y a qui n'a pas de diaspora, et zanano.
Ça va. Mais la situation peut y santé na eboko loba pété bo komisa mutango candidat na force. Est-ce que Azali apte ya ko assurer auto ya ko assumer ba fonction wana parce que tout ça comme on a santé eza moi malunga pendate par rapport peut-être il y a ba candidat mususu potentiel. Likambo ya santé na sina loba nana ba collègue no ba journaliste. Ndenge to tambola kana mokili. Moto na pourquoi tokenda kana na kosala check up na kosala poni po to état de santé na biso. Moto mosoko mona bi okuna za munene okuna molai onjo to kitoko ta mozu santé za médiocre. Donc likambo ya santé to lobela ka santé ya moninga te. Afira mezi to lobaka santé ya lelo président Tshisekedi santé azalaka toujours ye wana vandi azo continuer. Ezalaka ondire kutu bazo tombela ende mikolo mosusu. Donc likambo ya santé tolo bakango mingi te wana eza likambo etali minganga mais soki moto alobi ke naza capable ya continuer tokotala ye mais yango na lobby jusqu'à présent ce poste n'est pas vacant mais le moment venu que non comme biso tolingi d'abord nini tolingi to débrayer terrain tolingi to ke no beta bale wapi tokobeta bale na nini ndenge za na stade de Kamanyola mais po to ke na stade de Marty to sala nini omona ki bakangaki stade de Marty po ba bongisa ngo siko biso tozo bongisa nde idée na biso tango tozo lo ba dialogue eza dialogue ya pamba te to débrayer terrain électoral po tango tokokota boya gagner so to sirisi to koti na dikama ba candidat mais avant que to débrayer to yebi ke Tshisekedi aza déjà wana candidat ya peuple depuis kalazalaka azawana likambo ya Corneille Nangaa ya komona cour constitutionnelle po ba meka kotala makambo ya élection batala ndenge nini bakoki ko repousser yango po esalema na mvula ote bino bolobini Corneille Nangaa tanga zaki na États-Unis ezali kaka ba difficulté tozo lobelao alobi non akokende ko saisir cour côté aza pe na droit wana te yango to rappeler ya article 161 162 il n'a pas ce droit à saisir cour pe akoki ko lobate non natini na mboko bokomaki na délai bo continuer eza pouvoir à cour te donc nyonso mibale et na tuni tie sikoyo Corneille Nangaa ngo pe a saisir pe cour te alobi bato ba yokere bato tolobi biso nyonso na moni nye koti donc likambo wana eza penda ko tourner page to si to telemeli yango to si to telemeli makambo nyonso oya koya na mo erreur na ye Marc azate sanga monganga mvula pese komi na suka bokosala ndenge nini soki élection wana esalemite po ezali déjà kokende kosalema te tomoni na ba plateau ya télévision bato ya majorité baza ko tenir que ba loi et lobby que mokonzi akolongwa kaka bele soki mokonzi o azali élu a remplacer ye bino pe kuna boza koloba que akoki kozala place wana te moto akoki kozala ezali président ya Sénat oyo pe mandat na ye et si là pe bozali ko proposer peut-être ba proposition politique comme quoi bossa la transition et que ba misu bazolo ba luka président moko ya transition akoki ko kamba eloko wana nini yo kokolo ba position na kati wa merci bingima yango to lobi boye olobi nanga na salaki 4 points tango na lobaki point o etali président Tshisekedi yango wana tango lobi tout ça la masolo mais masolo wana est respecté délai constitutionnel communauté internationale résolution euti ko bima 2277 et lobeli yango respect à délai constitutionnel c'est-à-dire même ceux qui toke makambo masolo est respecté délai constitutionnel ozo comprendre que na kati wana erreur ezalité olobi lelo makambo ba dépassement ya banini mais ceux qui to sali masolo na ndenge ya malamu délai constitutionnel est respecté mais en novembre élection ko salem et que l'élection ko salema yango eloko tozo lukani lelo ekoki ko salema il y a des gens même dans ebisaka président Nangaa il y a des gens et des spécialistes ceux qui to kutani lelo même na makambo tozo ba ya masolo qui vont prouver que na délai tel na likambo tel toko sala pe salema nous avons ça nous allons amener ça na dialogue si tozo ba dialogue et respecter délai constitutionnel parce que nous avons des éléments il y a quand même pour que fichier dans la fiable plutôt que na élection na délai constitutionnel. Merci en tout cas toko sukana po baninga mususu bazwayo o meka kopesa quand même programme na yo na bayo baza kolanda biso pona likambo etali front du peuple est-ce que front du peuple na front citoyen toyebi ke bozali eloko moko te mais pourquoi kozala esika moko te po bolanda nzela moko ya ko kangola mboka to ya ko sikola mboka na maye o ezali ko déranger yango soko tali bien
Front du peuple. Bandakala, et Botama Bandakala, tout matérialisé en Okaka. Front du peuple, les alignés, les peuples d'abord. Tant que le président Tshisekedi dit que diaspora, les combattants, ils soutenir les bimina, ou les peuple ni aligné. Ce mouvement-là, et Botama Kala, ça dit aux combattants, on peut bakunda pe mokonzi. Nabino o bozali côté les mela awa to mona ba combattant bazwa ba cercueil ba cha Tshisekedi na cercueil pour bakunda siko confusion ezali marambozo de quel combattant ozali ouais problème ya bango ezali ya koloba kosala ndenge nyonso pona bayeba ndenge nini ye moko asaloba za démocrate. Tango fait des routes bimi et que bato ebele ba magnoli nano ngo malamu te eza moi passe mingi moi ba confusion ezalaki mais aujourd'hui ceux qui bato ba comprendre ndenge ezali eza malamu ye moko président il a été toujours pour les combattants pour ayebi ke bato ba pesa ye force wana ba combattre biso to moni yango na Kinshasa tango akitia wa comment ba combattre bazo mobiliser mboka mobimba yo moto andenge wana okozala ingrat rigala ba combattre po bango ne ba osala bato bango ba combattant par rapport à ce que les gens croient. Les combattants na loba on a États-Unis na continuer à koloba. Vous allez rencontrer il y a des médecins, il y a bato basali ba école ya minene des gens qui croient que mboka na biso changement et salema, alternance et salema. Donc s'il y a, moi j'ai toujours dit s'il y a une incompréhension, il faut que luka débat. Bango ba vandi na ba combattant na biso to sololi ba yo ki pe idée na yo soki eza mabe ba bi non idée no eza mabe surtout soki lobi ko za na opposition ba combattant ba na devoir ya ko benga yo pe ya ko ebisa yo eloko nini yo lingyo sala likanisi no eza nini vision no eza nini bango ba yoka pe ba ebisone ba okanisi. OK, ça va. Un petit mot de la fin pour na Rusukisa tokolo bani. Non pour na Rusukisa je pense que Lelo, il faut avoir beaucoup de respect. Concernant Magambo Itali, combattant, il faut qu'on ait un point de vue na bango. Bango be baoka ko yabiso. Il faut qu'on ait un kati ya combattant. Il y a des grands responsables qui sont là. Il faut to solo là. Ma solo nde eza malamu. Bango ba lobby biso to lobby. Nyon so prend intérêt à peuple. Pour bango soki ba lobby ke oyo bango ba lobby bazo matsa moto. Basi ba réfléchir. Yo pe yebisa bango ya yo likanise za nini. Tant mosusu bako comprendre na ndenge nini au monitango to saki makambo au fait des routes il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas mais ils abusent des rôles na biso il faut qu'on ko expliquer bato po ba yebelo ko ba osala so ba yebite ba okanga yo ba ko beta moto ba kaiso ko koti na majorité po biso to pesa bango espoir que to kokota kuna te to za na kana biso mais soki ba mono ko mo sa comportement ko lingo katisa ya ko be na problème donc to sengi que unité ezala entre biso na biso unité à combattant, unité ezala ndenge tolobi bato IDPS yawa ezala biso nyonso pour que mbalo yo lokola tokomi ke constitution esalisi biso ke Kabila komi na mandat ya suka eza constitution esalisi biso moyen continuer ezate ke toluka moto yo biso tout o tokomona ke akoki mais on attendant ndenge tolobaki ke il est là pour te voter ka biso ne te voter Tshisekedi ezala ba combattant biso tout atolobaka ke yende akoki kozala président 5 ans. Comme ça court, dès qu'on est à la fin, on va faire l'évaluation pour que tout le monde comment tu reconnais l'avenir, bisognon se donne l'unité. Ok, ça va. Opposition peut bailler Belen, Ndenge Bozo Kende, gauche à droite. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était avec l'honorable Lisanga Bonganga, Yebela Poumela. C'est ce que le Saint-Marc dit souvent. En tout cas, on vous salue, vous qui nous regardez. C'est comme ça que Zali, dialogue à Yebela et Zali. Dialogue pe ya umela ezali. Non parce que ce que moni moto au dialogue au suki wana. Dialogue ezali au président Kabila signaga ordonnance. Tele lo esali magate. Dialogue ya umela. Ya oya yebela c'est-à-dire bozo lobake respecter des lois constitutionnelles. Dialogue tokei élection il fait ça le manambulo. Dialogue tozo kende opposition toyo kana pour que mbaloyo alternance ça le manandenga malamu. Tala dialogue ya yebela. Et ya différent. Mais yebela zaka te pona Kabila, yebela zapena bino bato bozali ko aspirer lobby bokota na pouvoir, il faut boyebela. Merci en tout cas, honorable Lisanga Bonganga. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous nous suivez sur EDTV. Nous continuons en tout cas la suite de cette émission. C'est la suite de cette conférence de presse, évidemment avec tous les confrères qui sont venus ici à Presse Club Bruxelles Europe. Merci.